oyo akosomba biloko ya Karine Mokonzi azoteka biloko ya Karine Mokonzi oyo eza na Orléans. Karine Mokonzi alobi azoteka ngo oyo ya kosomba yango bandeko. Napesa bino na mo exemple boyebi Colombo oyo asaka bafilme manto oyo alataka asombango ntango wana bilambe ya kishere ba 100 et quelques dollars. Mais tango bilambe komi ebele na bapre ya bien ya ye ensolukaki ewumeli ye pa kufa atiki biso. Alors manto na ye batekaki yango 35 000 dollars. Po bo comprendre. Boyebi na concert ya 93 donc ya 1993 na Bercy ya Madonna mukali na ye wana do sous-vêtement na ya bwaka na public. Oyebi muta lokota kiango soki ateka kiango combien. Alors oya ko somba biloko ya Karine Mokonzi menazolo baba sous-vêtement te po batinyoso babimisi mitu bayoki komba sous-vêtement Madonna bango tu bakomi na posa ya sous-vêtement ya Karine Mokonzi. Non, ba mal intentionné to boyibino. Tozolobela ba télévision, ba kiti, ba lutu, etc. etc. Tozoloba biloko ya nzoto te ya Karine Mokonzi. S'il vous plaît. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Alors bandeko, Karine Mokonzi aza koteka biloko oya ye nyonso ezali na kati ya ndaku na ye. Na kanisa mingi baza komituna pourquoi pas petit frère na ye asombi yango, ou bien pourquoi pas atikeli yango petit frère na ye, ou bien pourquoi pas nini amemi yango. Alors komema yango déjà eza erreur. Boyebi bien erreur ali bosa sala amema biloko Belgique tiwana transport ekuta ye 3000 dollars, donc 3000 euros. Alors mbonga pamba ekenda. Or que soka teka kiango atasala ki perte alinga kozala na mo avantage tango ba yaki ba vanda na tigre bakokaki ko se débrouiller na ndengi mususu. Mais ye amemi nyonso ayeko chawana. Na mbetu na bakiti biloko nyonso amemaki atikaki ate loko moko te na banzungu. Alors elingi koloba azoteka pe biloko tu obomona na ndaku na ye ya Belgique yango azoteka. Na kata château bomona nyonso te po na chambre azalako filmer susu te ndenge azako filmer na ndaku oyo yazalaki. En bref elakisi boy na ndaku oyo bazalaki na château azana liberté te ya ko filmer partout ndenge azalaki libre na Belgique. Mais biloko na ye eza effectivement modèle ezalaki ebele. Alors ndeko nyonso oyo kosomba ata eloko moko yeba osombi eloko ya icône. Na pesi bino exemple ya Madonna, na pesi bino exemple ya Colombo, na koko pesa bino exemple mususu, me bino moko bovandaka na poto, boyebi deja biloko ya ba star ndenge etekamaka. Boyebi yango na ba vente aux enchères ndenge etekamaka. D'avance, il fallait kutuna solola na manager aluka moyen bakende na vente aux enchères ya Orléans a expliqué monsieur le maire que oyo biloko oyo eza na château oyo ezali ya icône la baronne Karine Mokonzi. Ata bon likambo muso eboate kaka wana eza makambo ya makambo kaka ya makambo oyo nini obino moko boyebi situation wana. Alors mais soki Karine Mokonzi azalaki bien na situation ya stabilité mukanda ya makasi lokola ya Christelle Fernandez, en tout cas biloko na ye elinga kotekama na compte ya vente aux enchères ya Orléans pe elinga kotekama cher. Mais bandeko bo sepela ezali occasion kitoko pona bino, surtout soko ozali téléspectateur ya YouTube, ozali chinois, même ozali zetu wana na yebaka te so kombo nini. Soki osombi eloko moko ezalaki ya Karine Mokonzi,
en tout cas ezakaka neti bozana la baronne na kati ya ndako. Même soko yambi bapaya otie bakopo wana atosombi kopo moka sika soko asengi kopo wana sika pesanga mai na wana ubie tielanga champagne na wana yebisi wana olinyango te mosusu wana esali nete wumeli ya oloba te pesaka ko ya sika wana megesa nango eloko te wana pe ya kala na nango problème te me pesanga o ya sika me tango koyebisa kopo yo na sombango na biloko ya la baronne oui ya Karine Mokonzi oui pesanga ina mbela na wana muta kolinga mela champagne na kopo o ya la baronne yango wana bino ba oyo nga nazo la publicité na biloko ya Karine Mokonzi te mais nazo faire comprendre bino pour un jour kokoma basombango na Camerounais moko basombango na ndeko na biso moko ya Ivoirien basombango na ndeko na biso ya Gabonais basoma na ndeko na biso surtout ya Rwandaise so asombiango na ebite soki kanda nini bokokoma na bilobele belebele nzoka ezali biloko ya kitoko bapesi po na bino bandeko na biso nyonso wana oyo tozana bango ya bafricain bango pe balandaka bango pe balingaka Karine Mokonzi bango pe bazomona Karine Mokonzi azoteka biloko alors lokwa toza bandeko bango pe bazana posa kosomba bango sikoyo ezate soki bango basombi yango un jour bakomodondwa nango alebino bolobake no tala basali boy na biloko ya Karine tala baza bajalou na biso bawelelaki mbangu kosomba tango biso tozozela tolia mbongo alikelema no biso nyonso toza batu moko toza bandeko alors Karine Mokonzi aza koteka siko nga papa robo na yeli bino deja batu bolobaka lingala na yeli kaka bakongolais te me na yeli ba oyo balobaka lingala ekuba lokola nga ozala Tanzanien ozala Zambien ozala Angolais ozala Congo Brazzaville ozala Gabonaise ozala Ivoirien me mundele soki kaka olobaka lingala no makasi nga papa robo na eko signaler yo eza langi oyo nga na kokaka koloba bien sûr ba langi nyonso na salaka kaka ba faute mais lingala na vandisa ngo kitoko etanke nazali mwana ya bakenien alors bandeko bosomba yango kitoko oyo akorate biloko ya Karine Mokonzi en tout cas un jour okopesanga raison ponga ndenge naza boye nazo préparer déjà commande na ngai nazo préparer commande ya biloko ya nzoto non biloko ya nzoto te biloko oyo Karine Mokonzi atiki na Orléans na somba yango oya nzoto muta komandango ezate wana eza ba intentionné po Karine Mokonzi azoteka eloko moko te ya nzoto na ye même ba robe o alataka ya cuisine azoteka yango te wana bobosana même lipapa oyo etikali kuna azoteka yango te wana ko récupérer ngo okenda ngo mutu moko ta kosomba eloko ya nzoto kaka babiloko oyo eza wana na kati ya ndako etikali wana nde aza koteka na tapi oyo wana eza na se nyonso aza koteka tout aza koteka en plus na meilleur prix donc na prix ya normal oyo kosepela nango ezate na prix ndenga nazolobake ya vente aux enchères ya bastar non ya bestar pour star wana eza biloko bana mayele biso bazoba totiaka penza s obani na e na s otiena i star biloko ya bestar biso eza ba prix wana te eza ba prix normal Karine Mokonzi aza kotia ba prix moko okosepela nango osombi mais okosomba biloko moko oyo ekosepelisa o vinyonso pe génération ya génération kobosana te Karine Mokonzi aza icône ya kombo te mais aza réellement icône penza ya icône na kanisa tokani biye na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de ça qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali
ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.